Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi votre humble servante, Maman B52. Je nous dis toujours que vous servir, c'est mon devoir. Voilà pourquoi soki ya koloba ezali tozanga raté toya kapona ko meka ko kabola elongo na bino bay oyo bolandaka biso na kati ya B52, la mignonne officielle. Babi lelo toye na mode kagoul, c'est-à-dire malili moko ezawa pas possible. Ma lili donc les autres nia kutanga matoi, donc je me suis dit kimakin kaka. De grands merci à vous le familois et le familoise balobi mikolo au mois d'octobre oyo eza braqué par Belle-Vie Kandi, la patronne, la poutine de l'écriture. En tout cas badina chouba pécha lover de partout où vous êtes, que mon Dieu puisse vous bénir abondamment. Si vous êtes tombé sur cette vidéo pour la première fois, Osana nous abonner à Anakati B52, la mignonne officielle. Moi, votre humble servante, je vous demande de vous abonner, d'aimer, de commenter, de partager. Ça nous fera énormément du plaisir. Ma grande famille, j'espère que je vous avais bien dit que mois d'octobre, oh Mobimba, et salut moi, il y a Poutine de l'écriture, Belle-Vie Kandi. Donc, moi, oh yo. Ekoti kalata mokete eza moi moko ezali memorable. Anglais a galeng tande to ngana mungongo memorable eza moi moko eza mémorable, c'est-à-dire Belle-Vie Kandi moi naye toujours mon ba surprise au jour le lendemain, au jour les jours, ça se dit comme ça en français hein. Maman Kimia, viens s'il vous plaît, venez. Venez. Au jour les jours, on voit de surprises agréables. La grande famille, nous devons savoir une chose, que mutu nyonso tu ana munoko. Ok? Mutu nyonso ana munoko. Mais mutu nyonso tu munoko nae ebimisaka makambo ndenge moko te. Je m'nalnga na choqué mutu moko boye. Webi mbeli. Non, peut s'habiller moi exemple moi comme qui avait na côte pendant na beaucoup. J'espère que tu colanda na nos vidéos. Bon une surprise Cardozo mis l'esprit à sali sœur naïe à sali ndeko naïe Belinda Kandi pour son anniversaire. Mais n'engana lo babwe pourquoi na lobby parce que il y aura beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre pourquoi je dis que mutunyo so na munoko mais mutunyo surtout abimisa na munoko nae oyo mutunyo surtout te abimisaka. Mbeli. OK? So que na cuisine ya mutu nyon surtout au kutambeli, n'est-ce pas? N'est-ce pas la grande famille? Na cuisine ya mutu nyon surtout au kutambeli. Pourquoi? Parce que mbeli ezo servir biso na kokata mapa ko chamanteka, ezo servir biso na kokata boudin, ezo servir biso na kokata ndunda, ezo servir biso na kokata likayabu. Mbeli ezo sala makambo ebele na cuisine. Kaka le même mbeli wana na maboko criminel eza pona nini? Ko pasola mutu abotola eloko kaka mbeli wana ya mukie na osoko kepa ba docteur na salle d'op eza pona nini pona ko sauver vie. Est-ce que vous me comprenez? Kaka mbeli wana na cuisine soki mwana na yo azali mobulu aki azimbeli wana na cuisine azali longo mabe azoke sali nini epesi mwana nini pasi. C'est pour vous dire que dans la vie mutu nyonso tout est azal quoi mutu nyonso tout. Donc bato balinga Belle-Vie te nga na olinga suko ko comprendre en haute parce que je me dis que eloko usage outil, voilà c'est ça le mot, outil nyonso tout na niveau moko boye eza na différents purpose, eza na différentes utilisations. OK la grande famille. Donc Biji ben pianaloba, on est bon vers le bon. OK? Toza malamu na bato baza malamu na biso. Tozo mona bolingo ya batu bazo la kisa parce que même Kofi le grand mopa o mokonzi tata mobimba ayemba yango aloba Cindy Kota na yemba l'amour n'existe pas, il y a que de preuves d'amour. Bolingo existe raté.
ba preuve na ngonde mutu mususu omoneka aza tiède aza froide aza boye mais na motema na ye azolinga mutu mais mutu mususu omona azolakisa ba gentillesse tout et tout mais ce qui se cache derrière son cœur tu ne sais pas yango ndeko moko alobaki mukosi nzambe azaka nzambe amutu ovana batu ayeba ketsa mutema na kati so no one can open the heart of someone to see what is inside. Nzamba yeba kiko tia mutema ya mutu na kati alati songo poswa nzoto po okota na kati ya mutema mutu fo basa l'opération. Fo basa l'opération pour mona nini ya na kati ya mutema mutu. Donc c'est-à-dire mois d'octobre oh la famille. Nous célébrons notre maman Bellevue Kondi la patrona. Non tu la bino vidéo moko abo Olanda vidéo wana maman na biso top. Vous savez, avec le journaliste, hein, des fois, les gens veulent toujours créer des problèmes avec d'autres personnes. Journaliste a posé maman top ma question sur Belinda Kandi. Non, la binouana. Vraiment, j'ai été très émue. Il y a quoi comme réponse sur maman top. Alors, mais Aozalaka na Bellevue. Aozalaka na ye. Parce que, na mokili oyo, li comme sous au sala ya mabe. Eh, on est bon vers le bon. On est bon envers ce qui est bon envers nous. C'est ça, c'est simple. On est là pour encourager les d'autres personnes de faire du bien. Tozawanate munoroneti munoronanga oyo. Nayaka na ba réseaux sociaux, non pour insulter, mais je fais mes analyses. Normal, que dalle, pénal, pénard. Balobaro bon ouais. Voilà ba franchement wesh wesh. Mais mutu musu soyez na réseaux sociaux. Ce qui est dans les réseaux sociaux, munoko nae e bimisaka maloba sharp sharp. Ba maloba moko oye kokende ko hate batu. Ba maloba moko oye kokende ko déranger ba cerveau batu. Ba maloba moko oye kokende ko pesa batu mite ma passe. Donc yangwana na lobi na biso ne bandelikie. Mutu nyonso toza na munoko me. Munoko ngo ya batu nyonso tu eza na même utilisation te. Famille bota film na biso ezoleka na déjà mon église tomoni lobi na épisode na biso totala ki lobi tomoni nenge pasteur Serge azongi non pour servir Dieu mais pour le bien matériel. Aye kobote la pasteur Nzaou poste lobi yende mutaza fondateur. Or que na makambo nzambe fondateur azalate. C'est pourquoi vous allez voir que il y a mwana mususu azokamba mikolo toko zo ta exemple ba pasteur Moïse Mbi. Il y a de pasteurs au bandana papa Mbiye. Mais lelo pasteur Moïse Mbiye azali kolo pourquoi parce que nzambe atie grâce katinaye. C'est pour dire que elingolo bateke po yoza mukola Bellevue né au top. C'est la grâce de Dieu. La grâce mutuna mutana ngolu na ye. Ngoluwe. Mutu na mutu azana grâce na ye. Bellevue nzamba takati na ye o ezali sagesse pe intelligence. C'est-à-dire boanye moko boy oyo peut-être mukolo moko boy azana boanye wana te. Écriture na ye ana belle main. Babenga ngobongo hein. Baloba ngobongo na français ana belle main. O mona ke soka komi vous sentez que non awa makambo eza masolo eza na kati awa. Donc, ma grande famille de B52, la mignonne officielle. Na ben abiso toko bando yaka soto moni elikam toko ya kuruba ko ya malamu ba sala ni. Ba beta kakelelo. To zela te mutata lisa zolo no na se asal sa zolo na ina se pour que lobito bando ya to bando. Non, tu vois, il était bien vers le gens, elle était bonne, elle faisait boyer. Non. Mutu soka so sala bolamu. Nous devons le dire. Il faut tout apprécier. Moussala qui toko ndekona sala na communauté. Moussala qui toko ndekona sala na société. Ngaku tu sopo na nga penza. Il faut ba film à Bellevue ba ndo tsango na translate. Baso tsango na anglais, baso tsango na français, baso tsango na allemand, baso tsango na portugais, baso tsango na espagnol. Na minokonion surtout de façon que ba message fort au Bellevue pesaka et ça la propulser dans le monde entier. Abonnez-vous massivement chez B52 la mignonne officielle. Aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Tolanda vidéo et mama top oyoyo et puis boye bisabiso mama top.
alobi mabeto alobi malamu surprise à Cardozo et sepelisi depuis commune nini film na biso ezoleka mon église ezosepelisa yo depuis mboka nini ngaye ngaye lelo bokoka gu loba na kota tonton tadinga lapa bokoka gu. Voilà, je vous aime beaucoup. Esther MM, des gros bisous à toi, ma soeur, dit notre mère. Merci, maman. Salut, bonjour, la bande de cognons de partout où vous êtes, la 5 continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, on a qui l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Belleville Télévision, le fan de Bellard, organisaki ni award oyoyo pona ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bellard Production ko récompenser bango ko mtalisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te. Tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension. Maman B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante. Ba fanatique ya Bellard Production, ba fanatique ya famille Bota, ba koma ko organiser chaque année pour ko award o pour ko honorer ba artiste o ba sepelisi bango po ezalaka vote pelisusu. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu ba complainer ki batu ba discuter ki même pourquoi bozo sala yango bino moko, s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa ba détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa na eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya plus 33 okozwa ba détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer. OK, soko olingi o contribuer na événement oyo ezosalama bientôt awawa. En tout cas oza bienvenue, numéro ezali wana ba détail nyonso eza wana na kati. Contactez biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo ba détail nyonso oli na éviter vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout o ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà est pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Si kato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza na malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo
produit oyo ezana ba bienfait ebele, produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation, produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité, santé ezana prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okosanga produit oyo te. Yango na yo présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko olingi kozwa yango lolenge nini, contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na Banyeli Soussou plus 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 sengando yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chaussée kaka mpona ba voiture te.